mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Ces salauds ont mis le feu à mon paradis. Les salauds ont mis le feu au paradis. Les salauds ont mis le feu dans le paradis. Bah, journaliste pyromane, bah, bah, prêtre, bah, pasteur corrompu, bah, imam vendu. Ils sont bêtes et méchants. Bah, on les bâti le pays à feu et en sang. Bah, d'ailleurs, la plus la le projet de 45 et puis pour aller au salaire à Bassini, on attend nos autres tiaboui, les autres salaires soni pour la Royamba. Nayamba appelle Olo. Ouais, apôtre Toto, depuis Kinshasa, comment vous allez, apôtre? Ah, je vais bien, sans vous merveiller, hein? Merci pareillement, mais Nabengio et Soro se présenter parce que aux en direct, on a breaking news en direct, il y a England, il y a Angleterre, Londres, Paris, Manchester. Ouais, c'est l'apôtre Israël et Kababa Toto. On a béni l'homme du moment dans RDC. Donc, on peut expliquer pourquoi dans RDC, l'homme du moment. Parce que les hommes, tout cas, ils ont répondre à besoin. Il y a peuple dans le moment où les Seigneurs. Dans le moment où les Kinshasa peuple a besoin de nous répondre. Pour battre bazo kufa baranzala, nous aussi ça va nous relier au béni. Non, c'est parce que l'équipe qu'on évangile est à la guitare. Dans le temps où on parle de l'homme sur le bâtiment, évangile, on a vu des hommes de Dieu qui beaucoup à sortir d'argent. Au moins la prophétie, basengi mbongo, au moins les kamouké boy, basengi logo boy mbongo, au côté kamaï, kosala bloko nyonso wana. C'est la raison pour laquelle qui est donné un message pour la révolutionner peuple ensemble, pour que le peuple aille bâtir délivrance et faire la matin, pour faire la matin de l'autre mon côté, et pratique nyonso nyonso na mawana, et c'est pas en parole à taper. Ok, apôtre, ceux qui n'ont pas lelo ezali parce que tout ça sango ya mawa, sango ya matanga, ndeko oyo ya biso Timothée qui est mapamboli auta kotika biso. Yo ozalaki na groupe na bango, na kutaka yo na bango, je crois que ceux qui n'ont Kinshasa te, je crois yo pour nous na groupe na bango, mais lelo ko kolobani puisque tout le monde na Exode 31, na Exode 32. Tout le monde a que ye kolito basali ya Moïse bakoti vedo pe bakoti si fait étranger bana même ya bana ba neveu ya Moïse bakufi kola ko ça fait étranger yo lobini ko bande ko wana bakoti ki fait étranger pe nzambe ya komi ko boma ba mo lobini ni. OK, voilà, ça va tout ba ki na appel ya nzambe. Mais pour la fixer l'élévation rapide de la terre d'Amete, il y a un peu de l'eau, et qui va doit partir de la pratique, pour la lobby. Pas qu'il y a un mot, pas qu'il y a la place pour l'Europe, l'Europe est confirmée, il y a un peu de télé qui va tout. Monsieur Vassini, monsieur Souba, à côté de Scotiri, voilà ma camarade. Mais est-ce que Nzambo toujours salé là, Azali Bango, la bonne avec Mighty God, c'est-à-dire les tout puissants? Est-ce que tout ça n'a-t-il n'a pas sensation où il y a les sous-sous Bossus Nicolas Nzambe, Nicolas Kolia, Komela, Kola Tapo, Totoni? Ah, il y a moins de ce que nous voulons, parce que, ok, les autres, après, on a Sali, à suivre, et pas à Nzambe, et là, parce que souvent, il y a un appel, parce que si réellement, vous avez un appel, après, parce que source d'inspiration, les années, maintenant, on a créé le colo, la justice. Donc, il y a un pour à la source d'inspiration, en gagne. Il y a un tout le monde qui gagne, à quitter, na uzoma kake pai na ye na mpotela principe na ye pour que azo tanga so le tika oyo amaki ngai na ke so ko tela ya élévation on est boso mais tant on est sur cette explication là yo ti on y est mon ndime la yiti on a qui affermi de la vie quelqu'un on quelqu'un de tape de yosuti voilà le problème de la topa ya moi là ya moi zo la ki mon paye akati ke de la zambe et ça la facilité aux hommes au ça pas quand même voilà le contrôle les gens pour va tomber là. Il y a un moment de la génération où
batepele bazokufa bazoli bamakambo ozala te wana makambo na biso évangéliste. Sikoyo okoki koloba témoignage nini oya nango parce que nakutaki yo na bango le nautaka Londres nayaki na bajaguar nasolola na bango napesa bango baconseil pamboli kiese okotémoigne nini mpo na ngai na bato bazolanda biso mpe mpo na ministère nao présence na ngai na Kinshasa na Silas nayebi mpe nape mo prophète nape mo évangéliste parce que makambo esalami lelo nazolobaki na 2009 ozoleka na Numérica TV baki bamishitwa ozopesa message pendant kozopesa message ya Jérémie Timothée na Silas. Ouais. Message yango nasala yango nazalaki na Bruxelles natindi cassette oui. Otindi cassette. Na biso je me souviens na botelo na pratique. Bon. Message ezoleka direct. Parce qu'on a la cassette. Ouais. On a l'émission en Belgique, on a la cassette à Kinshasa et les Numérica TV. Et dans mon autre message, il y a Jérémie, il y a Timothée, il y a Silas, et il y a avril 2009. Jérémie, dans la zone Landango, a se retrouvé quelque part dans mon marché, dans le milieu, on a pas de cadeau, mais la maman Matanga. La table, il y a un seul président, il y a un seul matin qui m'a fait la table. Jérémie, dis-moi, il y a un matin, il y a un matin, parce que ceux qu'on t'a cité, les autres, c'est la vie. Timothée, les autres, c'est la vie. Silas, les autres, c'est la vie. Et ça, il y a avril 2009. Ouais. C'est là comment on a juin 2009. Le 30 juin 2009 pour produire Silas. C'est là qu'on a géré le 30 avril et le 30 août, après 2 mois. La même année qu'à 2009, pour ça, pour la juin, on a produit Silas, on a produit Silas. La août de Okunda, Jérémie Maïba, en fait. Et après 5 ans, il y a eu le de Okunda, donc on a ce qu'on a fait encore les donc on a Awa, Timothée qui ne va pas mourir. On ça, on a été bien avant la 2009. C'est ça qui est dans 5 mois de Waliwo dans le Kolangana. Il y a eu la même prophète, la même évangéliste, il y a eu un monde de l'évangile. Voilà, on va la chose, va comment le bac. Sikoyo na Kinshasa dossier ya Kabundi Walesa na ndamba tanisaki nga na bapaster Soni na bapaster Kizami na bapaster Léopold na tse bango batika soloka bazongela Nzambe kuna bozwi message wana ndeni po bataka Bundi Walesa balobi naza ndoki na miti ya mabe bakomi kofinga ngai yo oyo yebi ndenge Nzambe asalela nga olobi nini? Non, yango nazoloba te papa au peuple congolais aye kokomprendre après. Parce que peuple ezoleka mabasatela ebele mais baozonga na kati ya makomite il faut te baorigine d'abord ya motu awuti wapi abandelaki traité ndenge nini makambo oyo asalaka te ya bina ye c'est ça d'abord problème eza problème eza Kinshasa on reçoit tout le monde na soso eza makambo eza na Kinshasa osakana te ozomona eza biloko mosusu akomosala ya bashe eke bazozwa batama mikau après gade na après gade bazele boite te bazokota miracle mo eza ntina surtout baétranger pelo bayi ya Kinshasa awa wana makambo komosala ba apôtre sikoyo apôtre Toto apôtre otikali na 7 minutes soko ofongola bible olesa bana na Nzambe po to mobimba bazolanda yo pesa bango message oyo Nzambe alobi biso na ntango oyo parole ezepanonga na kokato te ti osisa nangi na bana peuple ya Nzambe ozoyoka ngai c'est vrai nazoba te délivrance ezali au nom de Jésus-Christ et na ntango tozoparle délivrance eza kaka automatiquement moto akoya te délivrance eza moto alenga te délivrance d'abord ezaki changement ya vie ya motu moto azalaki moto ya masumu achange akomi chrétien azalaki pauvre akomi riche tout cela ezosalama au travers parole ya de Jésus-Christ tozozwa histoire ya mpate mpo bakangamaki na singa yoka malamu mpate wana akitete mpo na gloire bamotu ekangaki ntango Yesu aye alobi ke naza na besoin ya mpate wana pate yete fale akota na ye Jérusalem abi bokende kuna kofungola pate babikeke soki Yesu abi soki batoli bino oloba te nkolo na ye na bosenga na ye voilà
eloko na zoloba ndenge ozokanga na maboni nalobeki na ye mpo message oyo na zoloba epai yo ozali na sika ozali nalobi na yo eke vi na yo oza destine mpona makambo nini oza destine mpona gloire ya nzambe na bino eke oza moto oyo lokola okangama na kati ya singa ozoyeba ndenge okosala parce oyeba eloko moko na ntango moto oza envoûté oyeba eloko osala te oza lokola po agadara otambola nini aa na kati ya cimetière bazotozo peut-être oza apegli ozoyeba te ozokenda banzela mosusu okoma okoluka esengela escoteri okoluka nzela ti na kobongela rapidement or nzambe ayebi eloko ngai asala kaka bongo na yo nazo biso eloko oyo tika nzela nyonso ozoluka ya presse mpona kobonga na vie ezaka na nzela moko oyo eza makobongisa yo nzela na yesu christ elo le chemin la vie et la vérité nazoloba na yo eki nzambe oyo alongolaki pate wana na singa nyonso abe bafongola singa nde na okota na verité ya nzambe nde verité oyo ekomemo esika nyonso mpe ekotombola oyo ezali jus na yo nazoma moto moko oyo nalanga na moma oyo quelque soit tozalaki désespéré quelque soit oyo na vie ya pasi to na bizata osiki famille eza na condition ya pasi nazomona eza na moto moko oyo akochange vie na bino na un clé ndenge abongolaki vie ya mwasi oyo abandaki kotanga bakila babiki ntango asimbi elamba yesu abikaki directement nazomona que si tu crois dans le sang de la moto azoteya yo nazomona que le Seigneur Jésus qui est mort et resté à la croix nazomona que est resté après 3 jours nabi na yo eke ezala makambo ekosalama na kati na vie na yo longwa na kati ya souci longwa na kati ya pasi notre mpona alibere atiki ngai ndenge alobaki na bato okende bapongo polo singa ndenge ngai nazopongo singa na miniti oyo nazo soki nzambe na nga akosala ya minene napeso numero na nga 089 811 48 47 donc obandi 242 code 00243 pardon 00243 89 811 48 47 00243 89 811 48 47 et ce que vous payez on doit en direct long du moment et la roue la pour la finale. Ça va pas mon avis. Merci évangéliste Salomon Didier. Alors programme ya matanga ndeko akufi abelaki ou bien kaka azako sala aventure na ina koyiba nzambe abeti akufeliwa ezalaki ndeni otala na 2 minutes. Non, tant que l'hôpital a dit pour me simba en zéro de fois. Mpaki mpe kuitara azali komela bawiski tro bato bamelaka bawiski tu etu voilà donc comment il s'est désespéré donc mon insolent on t'a la tête ese boyambisaki ye yesu te avant kufa boyambisaki ye yesu te quand même azwaki ntango tibela te moto akomaki retrograde akoma ateki akosaka te c'est ça le problème moto ayebaki amona esi atambola bapoto atambola partout amoni eloko bakolakisa ye te loba oza na temps explike biso ndenge yalaki tik ekokata etikali 2 minutes. Voilà, donc problème est qu'à l'hôpital, le docteur a déclaré qu'il a cirrhose de foie. Bon, la cirrhose de foie m'a dit qu'on s'est dit qu'il a ramené une tiers matanga, il a ramené il y a la carte à tout le monde. Je suis sûr que vous avez par exemple dans mon groupe et pour là. Mais le docteur a dit que cirrhose de foie parce qu'il me complète. Donc, vous voyez, mais la chose parce que dans mon groupe, à quelqu'un qui est pas un mot sur Mario, à l'hôpital, à jour taxi. Donc, on ne fait pas un mot sur Mario. Il y a un mot sur Mario, à passer un mot sur Mario, à se faire après quelque chose pour dans l'hôpital. Ce qui a payé pour la BT. Mais la chose qui a souhaité pour la guerre, à foutre un mot dans l'hôpital. Voilà. Et donc, on a pas pour témoigner, il y a un mois. Qui t'a voulu amener ce qu'on a dit à côté. Et la vie qui est dernier message à combien de gens qui est venu pour, la maman est mouillée pour ta langage. Quand on a commis le message de le 31, le 2 ça coupe. Voilà. Et ça, on a pour voilà. Le message à chaque fois comme il a été le 31 décembre. Otikali na 20 secondes sur on peut ça au revoir ma bête. Peut ça au revoir, rappelez sur le numéro là. Voilà, merci beaucoup dans ma pamola. La bête Shalom Labino, meilleur fait Labino, la déconnexion sur besoin là-bas, et la bête maman de la montée, et Salomon,